quitte le pouvoir, je te quitte le pouvoir. Monsieur le Président, quitte le pouvoir, je te quitte le pouvoir. Aucun changement. Vous êtes bien branchés sur Breaking News, émettant en direct de Manchester, UK, et nous sommes en direct sur Soccer TV à partir de Toronto, Canada. Quitte le pouvoir, c'est ce que la communauté internationale, c'est ce que tous les Congolais dans le monde entier demandent à ce que Denis Kabila puisse quitter le pouvoir. Quitte le pouvoir, Kabila quitte le pouvoir. Laisse tomber l'histoire. Tu sais bien pourquoi. Tu sais bien pourquoi on ne veut pas de toi. Sans incident, quitte le pouvoir. Kabila sans incident quitte le pouvoir. L'histoire, vous savez pourquoi, monsieur le président. Oyebi mpona nini tolingi yo te. Quittez le pouvoir. Oyebi tata na uta mama na uta wapi mosala nini osali na Congo. Si vous aimez notre peuple, quittez le pouvoir. Kabila Marié fatigué. soki olongo pouvoir te ebembe na yo bakotraine yango na balabala ya Kinshasa neti esalamaka na Samuel Do. Merci. Notre bien-aimé Tiken J oyo barefulaki na Congo mpona position na ye. Alors na journal lelo breaking news ya lelo eloko ya liboso lobi le 7 na Angleterre tokomemoraki 10 ans ya attentat na mboka oyo babomaki plus de 52 personnes bomonaki mboka mobimba ndenge evandaki kimia likolo ya 52 personnes. Alors biso na Congo tozolela plus de 20 millions de Congolais esengeli na biso vraiment tosala plus que oyo bato ya Angleterre bazolela mpe bato ya France balelaki 12 personnes kaka M. Charlie mboka mobimba eninganaki. Alors na breaking news ya lelo le 8 tozolobela beaucoup plus sur bye bakolabo Tshisekedi Ngwanda nani mwanansemi oyo bazali batraitre oyo bazali bakolabo Kabila apesa mbongo mpo batia trouble na kati ya Congo mpe batia oyo tozobenga tribalisme. Alors ozokamusanga lelo na ngonga oyo bino bakongolais bozobeta masolo oyo afingi oyo bazosala bavideo oyo asali mpe bozotala bavideo ya buzoba bozobosanaka eza distraction oyo Kananga afutaki Ngwanda afutaki Tshisekedi afutaki ne mwanansemi basala badiscours na bango mpo etia discorde na komba etia tribalisme na komba. Et pourtant biso bakongolais il faut tozala uni tozala bomoko mpo tokende liboso. Tala na ngonga oyo bozobeta lisusu ata masolo ya fausse commune te bozobeta so ata masolo ya ndenge baenleve Radek Supreme te lelo ça fait plus de 1 mois. Bozobeta masolo te ndenge bazoboma bato na Beni na Lubumbashi na Kinshasa. Bokota na Facebook na nga Didier Forme Songo bomona bibembe ndenge lali oyo uti koboma makaka lobi na Beni. Alors bandeko na nga nazobek bino nde bange balobaka je vous en prie ne ba français balobaka nazobondela bino ndenge bangala balobaka tobima na distraction tobima na kati ya kofinga tobima na kati ya kosala bavideo inutile tobima na kati ya kotia distraction ya tribalisme tozala bomoko mpo tobengana kanambe na mboka. Alors toyokanaki ke topesi bango suspension te mais totindiki bango na retraite ti bakozela jugement na bango. Ezali bongo monsieur Etienne Tshisekedi oyo toponaki lokola président na 2011 nazalaki traître. Ezali monsieur Honoré Ngwanda ya Parico oyo aliéné bato
alobi aza résistant na tika kosala jamais résistance bafuti ye mbongo mpo aya koincendie komba e toyei kozwa lisusu mesene mwana nsemi oyo aza vraiment mokongo te maa moto awuta na bafrontière mosusu aya kovanda na mboka na biso tala badéclaration asali abengi biso baimmigré ya nini ya Lampedusa, c'est-à-dire akalifie biso ke toyaka poto na nzela mai ndenge bato bazowuta na Libye bazokota mpe abengi biso tozanga ntina afingi diaspora abengi biso baimmigré. Donc moto ya ndenge wana oyo azopropose kanambe 3 ans ya akontinue soki ozala président, c'est-à-dire alakisi ki traître na ye, alakisi ki aza ennemi ya Congo, alakisi ki aza motu oyo il faut s'occuper na ye. Mais eloko ya liboso totie bango nano na retraite forcée, ntango tokorécupere mboka nde tokojuge bango misato, tokuto na chaise roulante, tokuto na mbete d'hôpital, tokuto na bahomme de vieillard, tokozwa tokojuge yo mpona bacrime osali. Alors awa na mesa na ngai nazali na correspondance batindeli ngai ya point de presse de la société civile en RDC. Dans 11 points, mais dans 4 points ont intéressé biso. Dans la presse, les points de presse, il y a la société civile à RDC. Et là, il y a un Congo et un dialogue. La société civile rappelle que plusieurs forums du genre dialogue ont été tenus sans que la crise fondant la convocante des assises n'ait été résolue. Balobi boy, banda Congo et Congo, même dans le temps de Mobutu, basala ba forum ebele ba meeting ebele oyo babengi ba dialogue epesa ata solution na tina oyo bo convoquer dialogue wana te. Alors abandonné la conférence nationale na tanga Mobutu et accoucha d'une souris boyebi dialogue inter-congolais où il y avait plus de Rwandais que les Congolais na San City boyebi résultat nango epesa 1+4 au kutu Tshisekedi azwa pe ata vice-présidence te. Alors, la fameuse concertation nationale de triste mémoire et ça rien. Alors, moniti na Congo ko kende susu na dialogue te pour nous surtout wana eza na ba aventure. Bo basengi na gouvernement actuel ya ba occupant ba bimisa, c'est-à-dire ba bimisa Christopher Ngoyi Mutamba o bakanga ye po azaka ka témoin ndenge Kabila pesaki ordre na ba Rwandais ya bisengemani baboma batu le 19, le 20, le 21 janvier na hôpital général bamasakaki batu na hôpital et Christopher Ngoyi na ndeko na biso Fayulu barata baboma bango na hôpital parce que batu oyo ba Rwandais bakenda na hôpital général koboma batu oyo bazokaki na ba marche le 19, le 20, le 21. Alors monsieur Christopher oyo azali moko ya bato ya droit de l'homme bakanga ye Mutamba po bazobanga ke apesa déposition na ye et pourtant oni asayebi yango mokili momeyebi ke Kabila atindaka basoda na ye à travers Rubero bakende koboma bacongolais na hôpital général baboma na minganga na hôpital le 11 wana mpe lisusu asengi na Kabila alongwa manda esi esili alongwa na malembe. Félicitations na bandeko ya société civile boinde ezalaka ntango bozosala déclaration bongo nazosepela makasi mpe ezoke malamu mpe merci na bato ebele bobengi monde entier mpo na kofélicite mouvement oyo tolancé ya front pour la libération totale du Congo. Congo avec K parce que vrai Congo na biso tokomaka jamais c'est français mboka na biso Congo toza na baka songo baka bongo bakombo na biso Congo royaume Congo ezali kaya ya kilo ezali kaya se français te donc ezali Congo. Alors nasengaki bomoni nga nazali awa nazali membre ya leba batravailliste bozomona bayaki na ndako epa na nga basengi nga na rempli carte oyo mpona membre na bango navotaki bango mpe nazongisama donc naza membre ya leba donc en Angleterre naza membre na bango navotaki bango. Alors ezosenga biso bacongolais monde entier esika tozali na bapays tozali tozala intègre tozala baparti politique ya bamboka tozali na félicité ndeko na nga lolo motima namonaki apartageaki video moko aza membre ya parti politique moko na France. Soki biso na Congo tokomi bamembre ya baparti oyo
neti awa naza na rendez-vous na bango kuna kutana na bango ya Arperi ville oyo navanda na Manchester mais na Arperi ça fait plus de 12 ans nazala kuna nazali moko ya bamembre ya leba ya Arperi donc ya Arperi nakendaka kuna et puis baza bato na nga kuna kutana bango tosolola. Alors ezosenga biso oyo toye awa tosala lokola Nehemi asalaki. Nehemi lera ayoki mboka ezozika, Nehemi lera ayoki mboka eza bien te, Nehemi asalaki nini? Nehemi akenda komona roi, amoni gouvernement, ayebisi bango makambo ezoleka na mboka na bango. Soki biso lelo tokutani na bakonzi ya baparti politique ya bakartier na biso, toyebisi bango makambo ezoleka na Congo, tokutani na bamembre ya parlement, toke na parlement, toyebisi bango, toke na affaires étrangères, toyebisi bango bato bazwa Congo, bakolo Congo, parce que Congo ezali réservoir ya ba européen na ba américain, bakolo Congo eza Amérique na Europe. Soki tosali dialogue na bango ya solo, tokosauve Congo. Bondimelanga tokosauve Congo. Na bosana ye kobimisa livre awa oyo na kopesa mateya lelo eza awa bolimisanga makanisi ye, parce que lelo tolobela sur la vision ya nini ya Front pour la libération totale du Congo. naluka nanu vision nango mbala moko toyeba ndenge yali ozomona nakoluka ngo na ngonga ekoki. Alors tozotanga ba news toza nango awa sorry tolobaki ke tokende kosinscrire na baparti politique ya bango oyo eza na bamboka na biso ekosala biso bien ke kozalaka na bandako kosala bavideo bozofingana. namoni bamisusu bazoba concert esili concert ezongi bamarche eza sote, bomoni mitema mabe ya bato. mutu wana alobaki basala video balakisa elongi mpo asokipe na bango, nazosokipe nekala mingi te, comme ça ya kosala video azongisela ngai me ngai naye kosala baje ya bavideo te. Oh là là, nous vivons la zizanie totale. Les Congolais sont tombés dans les pièges de Tshisekedi, Ngwanda et Nemwana Nsemi, oubliant les combats, les fausses communes, l'enlèvement des Radek suprêmes, de Diomi Dongala et nos frères qui croupissent dans les prisons pour plonger dans des tribalismes, l'arme forte des Occidentaux. Leur objectif est divisé pour mieux régner. Wakancha asali vidéo alobi concert ezongi se mesede Wakancha talanga bien balesa ye kindoki na âge ya 2 ans abotisa pe tante na ye ndenge Chilombo matamata abotisa tante na ye. C'est normal aloka na moi. Wakancha alakisi ki kolabo na ye pe meka abetisa concert na Toronto totala yo. IDPS bo lose control bokanga ba atala kuna bino aussi longtemps ba parti politique ekokangaka te batu na bango. Batu nyonso bakozalaka ba parti politique bakokota na résistance te, tokovivaka babuzoba boye ezolakisaki bato bakoli te. bandeko na biso baluba na baluluwa boyokana toboyi makambo oyo molopo asalaka ezonga lisusu. Totika tribalisme, totika buzoba. nga ndenge naza boye etant que leader ya mouvement pour la libération du Congo, soki mutu moko membre ya mouvement oyo aleki na TV asali video po afinga Tshisekedi, po afinga Ngwanda, po afinga Nemwana Nsemi, po afinga leader moko congolais, na kosuspendre koma Tshisekedi azotika Wakancha aleka afinga ndenge azofinga wana, et comment Ngwanda azo permettre na mende bazo permettre Ben Lobobo baleka basala ba vidéo bazo finga ba congolais ndenge wana. Alors ezolakisa ke bo perdre contrôle po singa monene kangi bino na kingo. Toboyi tribalisme, toboyi buzoba, toboyi nyonso. Wakancha alokaka banda na âge à 2 ans, c'est normal aloka na moi. Parce que toza awa monsieur Tshisekedi azali président oyo biso toponaki a trahi mboka.
mutu na mutu aza na ndenge na ye azoréalize par rapport émotionnel par rapport éducation azwa ozomona ngai éducation nazwa nakofinga papa Etienne Tshisekedi te nakofinga ngwanda te nakofinga le mwana nsemi te malgré azali lokola démon de Gadara mais nakosuspendre bango na baqualité na bango ya balider baleka so na tv te tosuspendre bango totindiki bango na retraite forcée mpe tokojuge bango c'est comme ça que tokozwa décision mais tokoki koleka te to banda kofinga ezali langage ya bafaible alors idps bokanga batalaku na bino ngwanda kanga mpe batalaku na yo babengako père de la résistance te parce que otikala kosala ta résistance moko te soki ngwanda ozalaki résistant na barelation oza nango ndenge otutaka tolo na basoda olobaki oza na bango na congo mais lelo oyo si torécupéra congo lelo mpe ngwanda fo yebisa biso relation nini oza nango na Tshisekedi relation nini oza nango na Kabila relation nini oza nango na Museveni na babugera bato parce que bino nyonso tu bozotravaille ndenge moko preuve botala ndenge botie distraction na badiscours na bino ezolakisa tiki boza bato mayele. Alléluia. Alors nakosepela na Wankacha akende ko remplacer Bill Clinton to Sankara na maison mère po aza grand talaku bana mai basombaka ba parfum bana mai bosombaka pe ba parfum po balobi solo ya bamalangwa basolo ya moto na nzoto ezosala pe bien te soki eza solo masolo wana do bana mai mwa parfum umeli na poto ezosala pe bien mwa parfum na po etindika bato lokola batalaku lokola bawakacha te baki mosala bavideo ya ndenge wana ngwanda nzoka azalaka pere na ye toyoki verité nzoka pere ya ngwanda azalaka ne soudanais yango azoteka congo donc tolobi boye ngwanda pere ne azalaka soudanais mama ne nde aza congolais kaka ba 50 nde bazoteka congo yango wana tosuspendre bango ngwanda asuspandi kutu te totindiki na retraite batrahir trop banda ntango ya mobutu ti lelo et soki otali bien bato bazotia trouble na komba na congo bango tu bamobutiste c'est-à-dire ntango tozotinda na retraite totindi boboliko kamanda ngwanda mvundwawe kisa kengo bato wana nyonso tu mokolo ngambo edo bino tu boke boza suspendi mpe totindiki bino na retraite parce que bosaliki kolabo trop alors bandeko na biso na Kinshasa mwasango ya kitoko ya liba yebisingaki Mutombo Kembe le basketteur congolais akitaki kina 75 médecins pour soulager 4500 malades bakozwa kisi gratuit mais eza nango suffisant te parce que ake na 75 médecins pour na 4500 ok ville ya Kinshasa eza na plus de 75 000 habitants alors 4500 eza vraiment solution te mais félicitations quand même na mwana mboka ndenge osongi kokende kopesa soin na bandeko na yo ne mwana nsemo démon de Gadara grand tueur peut collaborer traître il traite les combattants des voyous des rescapés immigrés d'Ampedusa c'est-à-dire toya poto na kokotisa na nzela mai ya Libye et abakiseli Kanambe 3 ans alakisi kindoki na ye ndoto na bango ekokokisama te nazomona bango kopakata mbangu peuple azolanda bango na banzete na nsima biso na Front pour la libération totale du Congo tolingi koétablir équilibre ya masolo vis-à-vis ya occupation biso tout bacongolais elan patriotisme na biso ezala concrète tozosenga unité po tobengana banguna mpe tobengana mbuma mabe na ntango tokoti na baje na bango ya tribalisme tobosani bafausse commune tobosani ke Beni bazoboma na Kinshasa Katanga Lubumbashi Kasai Kabila azoboma ezali mawa mingi po azoboma ba Congolais donc tobosani masolo wana nyonso to alors awa tozokende loba lisusu natanga so ba message mosusu tolobaki ke Wakancha akosala bien akende ko remplacer petit na biso Sankara de Kuta ndenge démissionné to akende ko remplacer batalaku mosusu oyo balongwe na bawenge parce que aza vrai atalaku alakisi biso vrai talent na ye yaki atalaku nazo komérite te kozala na IDPS parce que IDPS bien que etrahir IDPS eza parti ya bato batanga bakoki kosidentifie te na un aventurier un tata mobima neti ndenge wana atie maneti
azo leka na TV pour afinga ole aya ko réconcilier peuple o eza na posa unité. Donc na ngongo to na posa unité, to na posa ya makambo ezanga tina te. Message mosusu ezali awa ezali yango nazotanga bo libisanga pour na ndenge ezali bo libisanga toza en direct ya breaking news ozolanda biso na Sentinelle TV www.sentinelleRDcongo.com pe bozolanda biso na Softkeys TV oyo eza koleka à partir ya États-Unis. Softkeys ezali télévision elekaka à partir États-Unis ezali malamu. Alors na Manchester bayebisi biso Aziza a cartonaki le 4 juillet na Manchester apesi bato tout bayaki fête na ye merci fête le 30 juin merci mingi Aziza nga na yaki te po ngai na fêtaka fête le 30 juin te parce que pour nga ba Congo ti lelo eza libéré te. Alors nakoki no fêter fête ndenge nini entre temps bolobi eza fête ya indépendance mais tozali libéré na ba tozali nani occupé na ba Rwandais na ba Ougandais. Mais après c'est quand même merci na ba oyo ba kendeki merci Aziza. Bye bye Chikas na vie ibu ba kei retraite ya ba kolabo banda mokile banda kaka na Congo nde ba pesi 3 vie kolabo retraite il faut ba mobutiste tout ba kende retraite tokoleka pe na Congo ekobika. Donc pour Congo ebika, pour Congo ezala délivrer, pour ba bozoba onyo surtout bozomona ba vidéo ya batala kwesila il faut ba mobutiste tout ba kende retraite pe to juger ba to bandi nanu na Tshisekedi Ngwanda nani mwana nsemi ba 3 wana ba tête d'affiche na sima na bango eza ba kamanda ba kengu wadondo ba mukolo bango nyonso ba kende retraite ba mvundwa we ba to ba travailler na Mobutu po bango bazozo tia désordre na kati ya mboka. Bato ebele baya komba baya na ba calendrier caché lelo ebimi poisa tala na Angola bazo créer misala ba créer ba compagnie ba hôtel pétrole na bango peuple ezo profiter. François Hollande auti kuna auti ko signer ba accord na bangolais tala kutu na Angola lelo ba kuma ko refouler dernièrement ba auto refouler plus de 30 portugais na Angola o ba kimi Portugal ba koluka misala. Mais biso toza na pétrole o ezali na kota ya ba Congo kuna et comment propriété privée ya Zoé Kabila. Ok, Zoé aza mwana ya Rwandais aza na makila ba Congolais te. Alors tolanda exemple ya bangolais ndenge biloko na bango mokili zo profiter na bango ndenge président na bango a créer misala. Tokolobani na sika na combat oyo mission ekomi ko enrôler ba aliéné tout ba guru ya ba tokomi siko na mission ya ko enrôler ba guru nyonso tout ko enrôler ko désenvoûter bato nyonso tout ba guru ba mvutaka. Alors mutu lokola igwake Omer président ya Aliba un mouvement tribal lokola ba mouvement nyonso tout tribal ya bako ebunga. Alors bo kamwate ki asala vidéo ke akokumisa Kabila mboka mobimba Kabila mutu aboma Mobutu Kabila mutu abzoboma ba Équateur kuna ba Rwandais o tout bazali na Centrafrique ba na Équateur bazoboma bazosala ba vanti mais ye azokumisa Kabila. Alors tozosenga na bandeko tu oyo babombaka ba disque dur bobombela biso vidéo ya egwaka emer ekoservi biso na pièce à conviction mokolo tokojuge wakantia tokotala na parti politique ya ba pays tout lokola wakantia abimi atalaku tozozela ye a organiser nini élection a organiser concert na Toronto. Comme ça, soki aza elombe vraiment solo ba botaye na mwasi après 9 mois abimi l'hôpital soki na Zamba soki abso mutolone bakataka na gilet soki pe na mbeli ya Zamba soki na Congo a organisé concert total. Alors nazo senga na Jean René Napita oyo ya combat ya Manchester ya Londres na moni tokomi na ngonga to bwaka ba hache de guerre po dongolo miso abimisi poisa bato bazali kotia dizali na communauté bangwana bazwi ba mbongo 200 livres par Charlie Chopo balo ba vérité te bangwana bakokota na camp ya ba ennemi baka bato bazolinga bake na Congo baka bato oyo bazo travailler pour na Kabila. Donc je crois que na ngonga oyo
toza na ntina kosala badiscussion te bantina kiennemi te me toza na ntina tozala uni mpona kolibere congo ekozala bongo toza na mposa ya unité tribalisme toza na mposa ya l'union fait la force congo esangisi biso tosauve nano congo merci na bato tu babengi bato tu batindi baemail bato tu basafilie na front pour la libération totale du congo awa makambo ya mbongo eza te bopesa tata congolais mo mbongo te awa ezali kaka makambo ya opesi nga email na yo opesi nga skype na yo ou bien numéro na yo tobanda osala baréunion lokola tozanga na période ya implantation tokobanda osala baréunion na skype baréunion wana ekoki kobima te motu moko aenregistre yango te totika masolo ya bavideo tokoyaka kosala éveil patriotique masolo ya kati kozala te kosoutenir biso me motu soki amoni kaka osoutenir biso parce que tofuta internet tofuta babillet ya kotravaille ya bavoyage tomata baavion batrain kokende na bahotel kolala na bahotel na bamboka tokokóma soki oza na don personnel bien don oyo ya yo moko oyo okoki kopesa eza mabe te ya kosoutenir mpo ya libéralité nde babengaka mai tozosenga ata motu mbongo te motu moko mpe te apesa na soi disant combattant obieni mbongo mpona olibere congo meme ayebi soki aza na basoda na se ya mai baza kote ya kikwiti kote ya kenge kote ya bakongo ou bien na kote ya équateur donc bomeka kopesa bango su mbongo te baorganisateur ya bafete na place bokende kolibere mboka kopesa mpe mutu bamoko mbongo te na compte ya kolibere congo donc kopesa mutu ata mbongo te ata ayeli biso vision ke aza na basoda na se ya mai to zamba mais donation personnelle ezala la bienvenue bavoyage bahotel kosomba bacrédit balettre koposte nyonso wana ekosenga biso mbongo wana ekozala don personnel ekoki koya alors tozosenga na bato tu balongwa apareko balongwa na idps mpe baparti oyo tu etrahi congo boya kosafilie na fond pour la libération du congo tikas na ngwanda bakei retraite bale mbongo tikas ngwanda na nemona nsemi totindi bango na retraite en attendant tokojuge bango bale mbongo ya congo trop na kotrahir mboka banda mobutu ti sikoyo soki tikas asengi salaire na ye mbongo oyo ya nini imperium topesi yango nemona nsemi soki asengi salaire na ye lokola ke retraite mbongo kabila apesaki ye mpo atémoigne te mpona bamassacre ya budu ya congo oyo ebomisa chibewa topesi yango alors mpo na ndeko na biso ngwanda honore soki asengi mbongo ya retraite batesaka moto retraite na mbongo na ye mbongo nyonso oyo arekoltaki ke baenyele baza kuna ye moto azosoutenir bango azwa mbongo ebele mbongo wana azwa yango lokola salaire na ye de compte final oyo batrahisa congo mbongo abenyele pourquoi bato mosusu batindinga question ya babi pourquoi vie ibu donc c'est-à-dire honoré ngwanda aorganisaka bapike te ni na ambassade ni na baville mpo ete ye lokola alobi azali père ya résistance awa na poto mais mpo na ye alakisaka aorganisaka banini te bapike te bamarche te alors wana vie na biso ibu honoré ngwanda akoya kozongisa terminator akoya kozongisa baréponse alors na 1 Corinthiens 2:15 balobi l'homme spirituel juge de tout. Donc, étant que homme spirituel, il faut juger et l'atelier à moutou, et l'obéli à moutou. Même cadre azo sa la vidéo, biti nango zanini, masoloni a beti, alobini a latinini, parce que teni, nyo surtout epesaka message. Babisi biso frère Patrice Ngoyi Musoko a commis ko parrainer ba sataniste neti Paul Adam, donc aza ko parrainer ba sataniste, pe na Kinshasa babisi biso Kinziamina, un ancien député à Kabila. Azobengisa bato na mois d'août baya po akobikisa bango po akopesa bango lobiko mais bafamille expulsé na Brazzaville bazolala libanda na Belle Étoile na commune ya Kinshasa ezala ye Kinzamina ezala Soni Kafuta ezala Albert Kankenza oyo alobi aza bishop général to président ba pasteur ya Congo tomoni ata moko te aki kotala bana wana na komemela bango lipa nguba to nini pourtant Yesu alobi tango nazobela boya kotala nga nazangaki elamba bopesaki nga te nazangaki kolia bopesaki nga te toyebi te bato oyo ministère na bango ezali ya ndenge nini alors akei koassiste bango te ezali mawa mingi donc banews tozalaki nango yango wana toyi mpo loba awa ke tosuspendre honore ngwanda tosuspendre papa na biso Tshisekedi
tosuspendre ne mwana nsemi totindiki bango na retraite parce que trahir ça fait longtemps depuis tant Mobutu ti lelo. Alors merci lelo parce que trahison na bango ekomi public, trahison na bango ezomonana. Alors nazokende kopesa bino moi lisolo moko sur définition ya mosala oyo tozosala elingi koloba na kati ya vision. Chaque vision ezali na nini na lifuta na kati. Alors soki yo lobi ozali visionnaire eke na kati wana batu bazozwa eloko moko te na kati, batu oyo bazolanda yo bazozwa eloko moko te, ekomi nango manipulation, ekomi nango manipulation, eza lisusu na eloko mosusu te. Alors balobi Bible ezo déclaré clair, tolobi groupe de principes de prévision. Alors la Bible déclare: car lequel de vous, s'il veut bâtir une maison, une tour, ne s'associe pas d'abord pour calculer les dépenses et s'il a de quoi la terminer, de peur que, après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que les tours qui les verront ne se mettent à les railler en disant: cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas achevé. Ezali dans Luc 14, 28 à 30. Donc, vision la sinine. La vision est une image claire et précise, un idéal que se fixe un leader dont la réalisation donnera satisfaction aux membres du groupe concerné. Vision la sinine. Vision la ici, idéal, groupe ezali, vision moko, satisfaction moko, oyo ba membre ya groupe bakozala concerné ce qui leader a exposé en bien. Vision ezali, vue de loin de ce qu'un individu ou un groupe d'individus doit atteindre après avoir affranchi plusieurs étapes. Vision elakisi eloko ozomona, oyo komona, ou un individu ou un groupe d'individus, groupe ya bato bien mutu moko azomona, pe après avoir koleka na betape ebele ekopesa satisfaction pour na bato nyonso. Neti lelo tokoloba parti politique, mouvement ya révolution, mouvement nyonso tout oyo ya éveil patriotique, il faut ezala na bite moko po te mutu nyonso tout adhérent oyo ya kokota à se retrouver à sepela. Alors balobi, la vision doit nécessairement répondre à un besoin réel dans une société. Est-ce que vision il y a front pour la libération totale du Congo est important dans la communauté congolaise? Oui, c'est très important parce que Tshisekedi a échoué. Batuno surtout dans l'opposition pour avoir pouvoir. Mais Tshisekedi a fait plus de 25 ans. Au lieu de pouvoir, a même dans distraction. Rwanda a échoué parce que ça fait 10 ans. Atika la kozwa ta vision que nous avons pouvoir te, atika kozwa pe même vision ya ko la résistance te, ya mona échoué. Alors, toza na posa ya mouvement mususu, oye ko ya ko pesa solution na ba Congolais. Congolais azoluka ni? Congolais azoluka azwa liberté, a fêté indépendance na mboka bakoko na ye, abenga na occupation nyonso. Alors c'est une vie alors la vision doit être nécessaire, nécessairement répondre à un besoin réel dans une société. Besoin réel, il y a société congolaise ezali babengana kanambe, babengana ba rwandais, ba congolais, bazo appareil de l'état, ba diriger mboka bazo misala et vous amalam. C'est-à-dire que Front pour la libération totale du Congo est la bienvenue. C'est pourquoi la vision peut être une remède là où il y a une épidémie. Vision oyo tozokumisa ya Front pour la libération totale du Congo ezali remède esika épidémie ezali o eza occupation à Rwandais. Elle sera la liberté là où il y a l'oppression. Ezali liberté pour la nipo oppression eza na Congo, ba occupant ba ye ba Ougandais ba Burundais ba zoboma congolais na complicité ya ba 3 leaders ou bien 5 leaders congolais oyo bazozwa ba intérêt pour la ba poche na bango pour ba sacrifier ba congolais. C'est-à-dire que Front pour la libération totale du Congo ezali une solution pour la liberté na Congo. Elle est surtout de l'évangile là où il y a le paganisme. Même dans le cadre de l'évangile et sur le paganisme, Proverbe 30-30, étant que pasteur,
évangéliste akoya pe ko redresser bozobe ezosala na église esika mibali mingi bakufi likolo basi bakomi bamakango bapaster baye konyokola bango na poto kobengana bango na bandako kotindikaka bango libanda etindiki bango basala barie cardiaque bakufi likolo ya évangile ya lokuta. La vision reste la pierre angulaire de tout leader. Un leader sans vision est comme un capitaine sans plan de navigation. Balobi leader nyonso to azanga vision aza lokola capitaine oyo azangi plan ya navigation. Okoki kokota na masuwa te obanda kose diriger quelque part so oza na boussole te so oza na plan ya navigation te. Tomoni yango na IDPS, tomoni yango na Apareco, tomoni yango na bamobutiste bakotaki na masolo ya politique baakaka na vision mpona bien na bango. Et pourtant vision il faut y profiter na motu nyonso tu. Toza na mboka poto toya awa Angleterre, Paris, France, Belgique, États-Unis, Canada, Allemagne, Italie, Espagne, partout ce que vous allez dans la Scandinavie, bokomi lelo lobby gouvernement comme on en charge. Mais biso na ba sous-sol nyonso tout toza riche, Congolais azokufa po azangi $1 ya komelakisa. Congolais azokufa bazo créer misala te. Et même les bazo linga basala misala, tala ba fantir basali, bazui ba aéroport à Mouké basali par rapport ya ba aéroport ya Mayamaya, par rapport à aéroport ya Angola, par rapport à aéroport ya Ethiopia, ya Addis Abeba, ya nini ya Casablanca, ya Benin, ya Togo, au monde ya Congo eza niette eza nango kutu na valeur te, mais bazo tila mo makele. C'est-à-dire ba osaka na biso. Alors balobi susu qui embarque des passagers dans un navire à une destination inconnue. Babi, capitaine nous surtout au azangi navigation, plan navigation, azangi boussole, à côté si ba passager dans navire à une destination inconnue, exactement musala au IDPS sali, 25 ans ba bomisi batu belé, 25 ans ba sali makelele, mais et profiter kaka na ba leader. Batu ase ba profiter na moté. Ndenge mona honoré Rwanda akosi batu ke azali mutu oyo akoya na changement, akosi batu ke azali mutu oyo aza résistance natika osa résistance te. Ndenge moko na ne mwana nsebi akosi batu ke bango baza bulu ya Congo ya za leader na bango babomi population wana bapesi ye mbongo kanyaka akangi monoko akomi kokumisa même bourreau oyo a bomaki ba peuple na ye. Alors eza mawa mingi ko supporter mutu ndenge wana esenge na bino boya kokota na groupe oyo tolongola bino aliénation nyonso ya baguru batie bino na motu na place bobundela mboka bozaki na wrong place ezaki mabebi. Alors balobi eza bongo les familles sans vision roupillent dans des misères, l'État, les partis politiques, les entreprises et les églises qui naissent par complaisance dépourvues de vision claire finissent par s'évaporer vite ne laissant aucune trace. En titre d'exemple, au Congo-Kinshasa Exaï, lors de la conférence nationale souveraine, plusieurs aventuriers avaient créé des partis politiques alimentaires qui ont disparu un petit temps après, quand les choses étaient devenues sérieuses. Bon, mon numéro même, Nangonga Oyo, aventurier et belé, créer un parti politique alimentaire, il y a PPRD, net, IDPS, Pareco, parti surtout, ils ont parti à Vital Kamere, ils ont parti alimentaire, il y a PPRD, Karapo Bazombo. Alors, source de la vision, tout don excellent et toute bonne grâce vient d'en haut auprès du Père. Ils en ont Jacques 1,17. C'est Dieu qui donne la vision quelconque au visionnaire. Il donna à Noé la vision de l'arche, à Abraham la vision d'une grande nation, à Paul la vision de l'évangélisation des nations, au père de l'indépendance congolaise la vision d'un Congo totalement libre. Si vous êtes leader, quelle est votre vision? Où voulez-vous amener le peuple dont vous déclarez leader? Ce que lelo honoré Ngwana Tshisekedi nane mwanansebi boye sabiso boza ba leader ba peuple oyo bolobi boza ba leader na bo memi bango wapi na tribalisme na massacre to na libération bope sabiso réponse binomo. Donc boye sabiso bozo ke na bango wapi. Après avoir cristallisé sa vision, le leader ne travaille pas seul. Il doit communiquer d'une manière précise et correcte tous les détails possibles de sa vision afin de permettre à tous les collaborateurs d'être acteurs dans cette vision.
Ceux qui visionnaire a une vision, il faut communiquer en mots. Dans la Bible, les visions aujourd'hui, comment on dit libanga pour se passer pour de génération en génération ba batanga. Alors, il faut communiquer vision na ba collaborateur na yo pour bango peut ba mener pierre na bango. L'expérience a démontré qu'une vision mal communiquée crée des ambiguïtés. Plus tard, les ambitions égoïstes des leaders sont toujours cachées au départ. Elles se font découvrir quelques jours après, quand ce dernier est déjà élevé et intouchable. Il est recommandé à chaque leader d'être honnête dans la communication de la vision à ses collaborateurs afin d'éviter les éventuelles confusions. Sur le total, même vision à IDPS, Babandaka 13 parlementaires. Comment Tshisekedi Yemo? C'est-à-dire, entre-temps, na départ, Azala cofondateur, te babenga ekobenga. Et puis, Mobutu a tindika qui est tindika pour que nous détruire bango. Azali infiltré. C'est-à-dire, a yé le la caméra, a infiltré occupation, a eu leadership a bani ko détruire. Lelo oyo, bon mon résultat, ndenge moko na ngwanda, ndenge mope na mon enseigne. Alors, mission. Une vision n'est qu'une image, un idéal à atteindre dans l'exercice de son leadership. Vision Zali, net biso a un affront pour la libération totale du Congo. Tous les gens nous libérer Congo. Tous les gens te Tobunda, Toswana. Bit na biso, vision na biso liboso za ko libérer na Congo. Même si elle est bien communiquée, elle reste une simple déclaration. Le leader doit s'engager dans des actes concrets de sa vision. Cet engagement est appelé la mission. C'est-à-dire, tant que tu as une vision, mission n'a pas bandi, qu'on travailler, qu'on communiquer, qu'on récolter bateau. Merci na batunyo so babengi, merci na batunyo so s'intégrer, merci na bateau tout babengi biso. Mais bon yebake, tango opesi kombo na yo, toko juger yango avant to yamba yo. Toko yamba n'importe qui te. Soko zandoki, ndenge groupe liboso ba yeke bandoki bakimani bango moko. Botuna bango lelo, bakome kokende kosala ba réunion na Apollosa ou bien na Kikwata. Botuna bango pourquoi bakimani? Parce que biso toza batamolimo. Une vision sans mission est un bon rêve. Abraham Lincoln déclare en 1863 l'abolition de l'esclavagisme aux États-Unis, mais il a fallu tout un siècle pour que Martin Luther King se mette en mission, mobilisant les Noirs à des actions concrètes afin d'atteindre cette vision géniale. C'est-à-dire que tant on a eu une vision, et qu'on soit tant et qu'on soit, Martin Luther King a eu, a eu tant qu'on va nous expliquer bateau. Il y a un Sénat na bateau, tout ça na tant qu'on bateau, ba komisa, ba benga, ba mi komisa, nazo pesa email adresse nanga, bozana ba numéro nanga, bo mi komisa, peut-être ba bongo. Comme nous l'avons déjà proclamé si haut, à la proclamation de la démocratie, popularisme au Congo, pluralisme au Congo, nous avons assisté à une prolifération des partis politiques sans mission précise, dont les leaders se contentaient de passer le temps à faire des déclarations à la télévision et à la radio. Maintenant, le peuple a besoin des actes concrets et non des discours, car il a beaucoup entendu, chers leaders, mettez-vous en mission. Dans le Baïboy, peuple congolais a zéli trop, a l'éli trop, ce que comme tango ba leader ba le kana acte. Acte zani. Mwanda alobi azali résistant a bambata libangati. Oh Mandela tango akomaki résistant abundaki pe lelo peuple na ye a kenda kokoma président, ba noir bakoma président. Bien que apartheid de sila, bien que moi makamuswa mikem ketikali mais apartheid de sila. Après la cristallisation de sa vision dans le désert, Jésus s'est mis en mission, Luc 4, 14 à 15. Il alla de ville en ville, de village en village, annonçant la bonne nouvelle du royaume. C'est-à-dire, proverbe de paix, le kola to bandi en boye, boka moite boye kanga na kemboka boye, na kemboka boye, na kemboka boye, mais dans son temps, il y a quoi enregistrer ma maman. La solitude. La cristallisation de la vision de Jésus s'est passée dans la solitude, en plein désert, pendant 40 jours et 40 nuits. Le full contact avec Dieu dans la solitude est une clé dans la réussite de leadership chrétien. En votre qualité de leader, vous devez avoir un temps régulier pendant lequel vous restez seul en cherchant
l'orientation de ce que vous faites après de celui qui vous a donné la vision de leader, quel que soit votre domaine. Bien entendu que Dieu reste la seule source de votre leadership. Alléluia. Une autographe, anthropologue déclara que les Occidentaux disent ne croisez pas les bras, faites quelque chose. C'est ainsi qu'ils sont plus en action. De leur côté, les Orientaux disent croisez les bras et méditez. C'est pourquoi ils observent et contemplent, puis qu'ils agissent. Tandis que les Africains passent leur journée en tenant des palabres sous les arbres traditionnels. Vous pouvez préparer une bonne action à partir d'une pensée profonde, toute bonne et profonde. Toute bonne et profonde pensée ne s'obtiennent que dans la solitude. Aspirez-vous à devenir un grand leader? C'est une question. Oui, c'est l'excellence. Commencez votre leadership dans la sanctuaire de la solitude avec Dieu. Isolez-vous du reste du monde et priez sans cesse en guise d'une inspiration. Merci. Oezalaki, cours nabiso ya leadership, na pesibino sur la vision. Pourquoi Proverbe 34 a une vision, il y a lancer Front pour la libération totale du Congo, parce que les leaders ya liboso ba échoué, parce que Zumbon Wakanambe memi biso na distraction, memi biso na kati ya zizani, memi biso na tribalisme, et pourtant Congolais faut boya tribalisme, parce que to komi na ngonga oyo, il faut biso nyonso tout la bomoko, to sangana bomoko, to lingana, pour to bouter ba étranger libanda. Le pays est occupé, les Congolais sont massacrés, le pays a besoin de toi. Tozana tina ya kofingana te, tozana tina ya koinana te, tozana tina ya kokota na ba distraction te, mais tozana tina ya kosala ba acte za nini ya kolibere Congo. Yango wana to suspendre pe totindi bango na oyo babenga retraite forcée. Tshisekedi déjà ake retraite, mwana nsemi ake retraite, Mwanda ake retraite, bolandaka su ba video na bango te, baza ba libérateur te, bazali n'a rien à voir na Congo, ce ne sont que des tristes traîtres oyo place na bango tokojijaka bango le tozwa libération ya mboka. Alors merci mingi na bino nyonso oyo bozolanda biso, merci na ndenge bozobenga biso, merci na ndenge bozosoutenir biso, bo continuer kokota na masolo na biso, bo continuer kokomisama, bo continuer kozala toujours na biso. Nzambe na lola akopambola, Nzambe na lola akotombola, Nzambe na lola akovisite biso, Nzambe na lola azana biso, pe Nzambe na lola akoleka na kobatela biso. Alors Proverbe 30-30 azosenga na bino bo soutenir bato bazoleka na télévision. Tina bomonanga na kata koleka na télévision kofunda elekaki mingi. Bato balingi vérité te. Bato balingi kaka population ezala na passe. Bato balingi ba Congolais bazala na passe. Bato balingi ba Congolais ba kufa, ba Congolais ba lelo. Alors tango yo ozoleka na te bozo ba vérité, il faut yeba ke bato oyo wana bakolinga yo te, bakobundisa yo, mais bino ba Congolais bo soutenir ba oyo bazo continuer koleka ba vérité, bo pesa bango misolo, bo tia bango maboko. Alors ba oyo nyonso tu ozalaki na IDPS, ozalaki na nini apareko mateya na ngai convaincre yo ke baaliene yo bato wana baya baguru eke totindiki bango na retraite forcée rejoindre biso po tolibere mboka. Afrika avec Lakwanzila. Afrika ya bakoko, Afrika ya biso bana, tokotikela pe bana na biso, mais totikela bango ba Rwandais te, totikela bango liberté. Lakwanzila Afrika ya bakoko, Afrika ya biso bana,
Afrika ya bana bamoya bakuta mboka eza libéré. Afrika mboka na biso. Breaking news.